La force mosusu. Oh non, ouais, son honorable. Na Sénat kuna la députation kuna akolobanine na zolo bakamba tout ba zolo ba yona zolo mila. Papa akolobanine ouais son as intellectuel. Donc ezate nenge peut-être bat bakanisaka. Alors akoloba ko s'exprimer akoloba on nous était senga loba pour na peuple. En plus il y a bimina kimbanteki. Masolo ezake atil bana kimbanteki. Bon on notre comité on est une page mouchou. Donc on a A BP futolo belana C. To ya pena D. Aucun comme qu'on révéler ce secret mon con. Oui, son député Aza indépendant, Aza côté opposition, tout vraiment Aza n'a pas perdu. Révéler son secret. Oui, c'est le mot tout que comme secrétaire. Nous les Congo, tous on a secrétaire général. Mais même pas ta Aza nous les Congolais. Voilà. On a quel on a pour Congo. Glody Diasika, la mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. En tout cas, bonjour, vous avez Belé Nelinga Congo, Sam Kazadi, toujours en plein Moussala. Tourné aéroport d'Enjili, aéroport Kozoa, Mampata CDJ honorable Oyo, Bana Kitambo, Bazako Zelape, Bomuna délégation Oyo Kozoye, mais avant la pisca Rambote na Yemoko Abed Achour, Eric Mandala, Rododo, on dit que paye. Maître Ninja, vraiment c'est Katende, bonjour. Ouais, bonjour Sam Kazadi. Le maître Nana Kota en 4-4 Sabino. Oui. Tout le monde est heureusement honorable CDJ Mampata. Oui, nous sommes mère boss. Yo ka sa boss ya ko tojo. Et bah chef de sécurité donc il y a magamunyo so ça partout. Na bana la magamutu na ba bien. Voilà. Ya binandengo to zo mère. Maman pe momboté ba toi yeba. Bonjour. Maman Salima. Bon toyo zo mère Mapata. Maman honorable. Bon le système ka. Mon frère, mon beauté. Bonjour, Florie, Toyo Ozoa mère, le système Karanera à lobby, donc Toza la délégation Mobimba, Toyo Ozoa et Poitou qui t'a déjà parlé. Alors, maintenant, j'ai Zongilio, tout le monde a bâton et belé, moi c'est déjà ça la canaba hôpital, à Kendaka, à Salakabado, avant que tout va m'acamboigner soyo. Mais, selon les bateaux, maman c'est déjà côté Macambon, est-ce que soit comme honorable, à Rotika Banakitambote, mais na commune d'abord image les caca. Orobani n'a bateau, Bazol n'a pas déformé si mon image qui est dans le monde. Oui, c'est ça, bateau sous Bazol, peut-être pas comme un député, peut-être pour Assou Mandaku, Assou Mamutuka, ou bien Zalabie, soit Tabanokindepe Poto. Est-ce qu'on y a soit non? Vous comprenez, c'est que souci idée au Bazakana déjà. Souci on a Bazakana pour la sunga population, ou bien pour la sunga peuple. Talaka Bajet c'est Basalara déjà. Nan le groupe Masolo est bandate mais bango Basalara déjà. Au mona yemo le roi de la forêt. Na ba goma, ba mama penda ou ba viola, ba mama penda ou ba problème, ba koufela, mi bali bana makambe bele mais atika bango te. Le match 3 bis ça va jouer après ça. Na bien voilà goûter ça blog motoro bande ba bien fait kaka. Donc ya zane mutu déjà malam année sociale. Donc air masolon pe ko banda yo po mona nyoso zaka ko lobate ba surprise c'est bébé. Donc mutema mutu batala ngo déjà peut-être que ça na mutu maso luka comme député. Entre temps na quartier na ye na contribuant même pas na dra mutu mo akufi ou bien na balabala.
mutu mo même terrassé à salate même il y a 1 mètre mutu moko peut-être aibi na ko kabolate parce que mutu aibi déjà ko kabola taka succès na nga panza on a batu nyoso tout soto zongi na ndenga musique na ba massa na ina batu nyoso tout ba musicien orchestre nini peut-être o bazo ma chance ba yeba na batu ou bien le bazo moi valeur o bazana ezaka maison mais parce que bozo mon déjà ba signe donc biso juste toye na cadre nezaka population ezali banda et puis o ezaka délégation et côté pour tous les maires mais oyo moko mona cortège donc toye aux maires na force mususu. Oh non, ouais, son honorable na Sénat kuna la députation na akolobani ngana zolo baka makam tout bat bazolo ba yona zo memela yo. Papa akolobani ouais son as intellectuel. Donc ezate nenge peut-être bat bakanisaka. Alors akoloba ko s'exprimer akoloba on yo soute senga loba pona peuple. En plus il y a bimina kimbanteki. Masolo ezake atelba na kimbanteki. Bon on notre comité on est une page muchou. Donc on a A BP futolobela na C. To ya pena D. Alors, comment on révéler ce secret mon con? Oui, son député Aza indépendant, Aza côté opposition, tout vraiment Aza n'a pas perdu. Révéler son secret. Nous les Congo, tous en secrétaire général. Mais même pas ta Aza dans nous les Congo. Voilà. On a quel on a opposé pour le président. Weranson Aza dans nous les Congo. Au moni tokolo baleona oza wengete. Au mongana no moninga boy. Et un cadre wengete. Mais un cadre, il y a fondation Mapata. Voilà. Donc les restes, Magamoussous, on a un battant, on a un battant, Rolandé là, donc on va poser mon paiement Mapata ma question. Donc ça après, yo sont là déjà, on est appelé là. Voilà. Alors en tout cas maintenant j'ai comme na suka momo pour na batutu oyo ba ko voter Mapata, bana kitambo tout bazana espoir na ye oyo ba depuis kala, depuis papa. Ça quand même vraiment au yatonga hôpital qui toko na kata kitambo. Au moni le lotolo be ma base. Est-ce que bazana base. Est-ce que bozana base. Si. Aiza ma retraité. Ya ma mboke base déjà za ka mère boyebe mo na kitambo. Ezate abuti chango pa na biso. Non. Aza mo na kitambo makamno soto eza kuna. Azape na tante neti bati muso ezaka nde na zena kitambo bon leo na comme na bombengo na envier soit na kene braza na kemboka mo bote mère azaka pembeno donc mingi ko vraiment ezape na bato bazaba bien placé au barolobila na fondation tous en porte-parole tous en bato mususu bazabi na bien placé bakoloba ngana yaka ndenga fondation. Pour tout ça, là, dernièrement, ma camarade Bakongo, pour mère atindaki. Donc notika, biloka ya Damas, Damas moro alosu, bamadesu. Quand on met ça, ali ngane suko laksa ba image te. Aboya ki kubala. Comprendre quoi? Bon, ça action kaka bat bon moi netika ke soki ndeni nzoka basala ngo déjà. Mais auto que notika lobezaki talaka ba 207.4. Biloko etondi. Sam soyo zaki ngoyiba image na téléphone po yo zaka makasi na makambo. Alors maître Ninja, oza mambo Mapata honorable mampo ya Werason mais na kimpe mwa mki kota wenge po oza mta wenge oipe oza 1 mois di na kata wenge. Bazo traiter yo na papi kakol bato oyo bazo sala ki no ba musicien ba ki makabalo en maison donc wenge etika kaka maître Ninja papi kakol donc bozo sala nyonso. Au monde le monde oyebisa yo présent et mo aza artiste. Era bimana public boyebi toto kota Kimbansek bomonde omoni lelo omoni makambo président to sana Kimbansek atamboli yiye mutu moko alongwe na kunaye ala mupo ya muka 7h 6h a betiko asilisi moi physique ndenge zaka mbala moko to démarrer Bakar ngana kiti équipe d'avance 9h a komi na Pomatete ba senga public ba senga ya kita amoni bango aleki to bandi na commune ya Kimbansek to koti nzoko to zongi wana nyonso to wana zeka ninja te fa déplacer équipe on a planifié qui donc chaque descente encore to na 5 descentes sécurité d'équipe d'avance bazawana pour la nini ya ko gérer population pour na ko sécuriser makamno sur les cabines
Nous avons cocaté. Yo kasi ne oza musala sécurité ti lelo ba panzaka biso te ti lelo bazo cocaté ti lelo tozaka boy. Non, ezanga moko te. Ezana groupe. Ya batu. Oka union fait la force. Donc lelo kakol, tchona mutu na ko beta drum te. Tongo ti lobi. Ba te bangola, au mona concert. Concert, ba beti na 4 jours ba landisi au beta concert. Siko yebisanga ya ta ba lobi kutu yo oza mutu ya ebaka, obi ebaka. Plan mo wa baka boy. On a kokate. Donc mon lo baké. Musapi moko elongolaka esokola nzoto te. Eza balise c'est moi eza nango normal. Les autres photo sangana. Sam. Yo filma rapeti. Mais nami cho yo te muto filmer, mutas a filmer ça mutu mususu. Donc ça mutu pas remonter ça mutu mususu. Donc ça équipe. Beaucoup comme appelle 5 au monde mutu aza pona ko commencer ba programme ko tia ba e ke kende pe su yo ebisanga kaka. Eh YouTube pa oyamba. Donc pona loba makamza nango ebele bele lelo makamsu mo ba loba na bango kaka. Mutu musa ko sepelisa maloba na mais biso za ona kaka. Toyo karape oyo ba fan balobaka nde to salaka so to salaka mabeto ozala wana te. Merci Maître Ninja. Maman, un mot pour nous tout balinga pata oh il faut pas voter puis ça donne un message moins fort parce que vraiment nako benga na osenga na bana kitambo nyonso mapata za mama na biso za mama social en tout cas social déjà ça la kango. Donc ezate pour lelo comme député nde ko sala social mais azaja mama social déjà bandakala. Donc na osenga na bino bo voter belé. Beaucoup de gens bien parce que il faut ça là continuer toujours au salango. Donc na lobika ndenge wana do bo ya belé bo voter belé pour ça le pe musala na e malam. Merci. En tout cas merci beaucoup. Un mot pour mon pata. Oui, na lobaka na osenga na bana kitambo ba voter ma pata wana mama social mama na bino mo boyebi. Donc il faut que soutenir muto ya côté na bino to boyi batu mususu azala wapi ayeboy. Donc moi na mabele bo voter moi na mabele ben tui wana te nous boyebi. Merci. En tout cas merci beaucoup to voter mampata si déjà mampata to voter belé donc kitoko makasi. Glodidia Sika, la mignonne. La mignonne. Très simbelenga bro. Très simbelenga bro. Kata.